C'est-à-dire batubaye, tous en prière boye, nzamba la kisibiso boye. Des gens qui viennent mentir au nom de Dieu. C'est-à-dire que batubazoya ko escroquer mbongo na kombo na Yesu. L'oppositionnement, c'est-à-dire position de l'église face il y a des acteurs politiques face à des dirigeants et commis position moko yassé parce que on ne sait plus qui faire confiance, croire à qui. Est-ce vrai tel aïko la télévision aïe pour un message ya nzambe parce que makambo tota obandango toto mona ka bundale sabanda ki awa otenzamba pesi un message oyo kuto aïko to après c'était mukuna nzamba pesi un message. Alors lelo yango tozo lobake l'église a failli une mission nae. Tala moka place César. Qui est ce serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut encore croire dans la plateforme? Dans la plateforme RSC, RCC, RNINI, ce qui est RNINI, tout ça tout simplement parce que moutona mouta comprendre que puis ce photo ça la bloque na biso au Tokyo qui ne peut toujours pas bon. Moi na londe maman juste no vite a me biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto betia ba tempo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres a lobby solution ezwami somba kaka juste no vite bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pour notre opposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo sila kate mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali opposition nzoto na yo vite et na solution mwana Londres a na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Et c'est vrai que vous avez choisi cette chaîne comme étant la vôtre et surtout que chaîne Oyo, tout ça l'effort à ce que vous ayez information vraiment en temps réel et surtout Oyo na source. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci infiniment à notre sponsor Yadjani Sita. Depuis Switzerland, un homme réglo, crédible, d'ailleurs qui est au four et au moulin. Merci par rapport à tous ces temps. Et puis je penserai également au commandant en chef Blanchard Kadhafi, mon vieux amant de confinement toujours en tout cas. Merci parce que vous êtes Alain de l'été. Merci à ma soeur, véritablement femme d'affaires Chouchou Natati là, pour ton soutien et surtout vraiment aux Anabiso et Longo Tikanzambe. À Pambolabino. Je vous transmets les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon qui a la prise de vue, Jordan Panzoa sur la réalisation. Merci également Nabande Kognon, surtout Oyuba Mesana, Obazalarana, Bisso et Longo, des loin comme des près. En tout cas, merci Nabande Kotuba Tchaki Bisso, na Tobazo continue Kocha Bisso na Losambo, parce que sans Zambé, en tout cas, tout éviter. Et puis surtout que rien ne pourra nous séparer de Dieu, de la mort de Jésus-Christ, parce que matin, midi, soir, nous sommes en train d'expérimenter sa bonté, nous sommes en train d'expérimenter sa grandeur, nous sommes en train d'expérimenter son amour envers nous, nous sommes en train d'expérimenter tout ce qui est de merveille au Sala pour na biso bananae. Merci na basal nzambe nyon surtout au bazo tianga na maboko nzambe. Merci na bande ko nyon surtout au bazali partout à travers le monde au bazali ko prier. Biso, je ne citerai pas comme mon abino awa en tout cas serviteur de Dieu, na servante de Dieu, nous surtout tikete nzambe na lola apambola bino parce que moi personnellement je n'ai rien à vous donner en retour pour na onyo sobosa ela pour nga mais alors na okikaka kosenga na nzambe o apesaka biso akine na kozongisa bino lisusu ebele koleka donc tout ça nazo toujours continuer na ba traitement merci
pour le soutien de surtout. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons toucher un point très très sensible parce que Lelo, depuis un certain temps, l'église Corps du Christ est impliquée dans makambo ebele na kati ya mboka na biso. Alors, vers les années 80, les années 70, 80, voire même 90, l'église Corps du Christ n'était pas impliquée, n'était pas trop focalisée ou n'était pas trop attachée à la politique. Et comme Lelo, Ezaka et Lelo, parce que c'est qui est vrai, Lelo, l'église Corps du Christ, Lelo, et comme trop, et puis ça tellement tendance, et puis ça tellement position à bango, et soit penchant makasi dans l'Italie politique. Et aujourd'hui, la politique a pris de l'influence sur l'église, et la politique aujourd'hui est en train de faire que l'église puisse subir makambo et belé oyo ezo uta na kati ya politique ya mboka na biso. Alors, merci beaucoup. Je crois que le premier élément autour awa ezali investiture ya bakambi, ya lingomba, ya réveil, ya église de réveil awa na mboka na biso. Depuis un certain temps, je crois que toyebi que oyo akoma okamba yango ezali ndeko na biso évangéliste Sony Kafuta Rockman général. C'est-à-dire que yene mutakoma kokamba et nani lisanga oyo ya église de réveil mutu auti ko remplacer mutu auti ko tikela ye ça ba tu ko sala na ye passation wana ya ngwende wana to ebonga wana ezali évêque Albert Kankenza auta ko kamba yango pendant plusieurs années. Et na mandat onyo surtout tikoleka awa ya Joseph Kabila, je pense que yi azalaki vraiment très très remarquable, azalaki très très actif na etandoki na koyoka na kombo na ko tambola. Alors lelo tolingi nazwana no investiture et les kana ki ndenge nini etonga o parce que lelo l'église Corps de Christ est accusée, lelo bazo pesa ye responsable par ya responsabilité na oyo etali mboka na biso, parce que nous devons le dire que ces pays se trouvent dans un état chaotique. On pensait qu'après alternance, Makambo a changé, mais nous avons quand même la foi et l'assurance que Makambo a changé dans les jours à venir, parce que mon amboka, le président Lelo, a à peine une année et quelques mois. Alors ça dure Sengel Toti qui a été moi malam parce que Akene Kokoya nasuka ya mandat na mais lelo awa je crois que jusque là mboka na biso ezali na plusieurs problèmes. Lelo tozali na problème il y a aussi à taux de dollars, parce que dollar est comme lelo na 20, c'est-à-dire que 10 dollars est comme déjà na valeur il y a 20 000 francs congolais. Ma place monsieur ali 19 000 francs congolais, c'est-à-dire que moi makambo oya sali boy comme moi mingi alors et ça la moi bien té. Alors il y a monde to senga awa tant to ko sala boy bandeko ebele babandai ko tuna quelle est la part de l'église na katia makambo oyo? Quel est le comportement de l'église face à la politique ya mboka na biso? Est-ce que bakambi ya mboka na biso bakambi ya etonga bazwa ki rôle na bango vis-à-vis na makambo etali politique ya mboka na biso? Alors total nano élément oyo sur investiture il y a évangéliste Sony oyo auti kozwa ngwende autai kozwa ngwende pona tina kokamba etonga ya réveil na kati ya mboka na biso. Suivons et on se retrouve tout juste après. Tout là.
religieuse en remplacement du représentant légal sortant qui est arrivé au terme de ses 2 mandats statutaires. Et agissant conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi 004 qui stipule que tout changement survenu dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction doit faire l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois au ministère de la Justice avec copie au ministère ayant dans ses attributions du secteur d'activité visé. Vu les dispositions statutaires de l'RSC, articles 12.2 et 12.3, concernant la convocation du Conseil ecclésiastique national, Assemblée générale, considérant la décision institutionnelle numéro 024/PEG/2019 portant convocation de l'Assemblée générale élective, déclarant élu avec 97% des suffrages, exprimé comme le nouveau représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, RSC, en remplacement de son éminence Albert Kankienza Monambo, représentant légal sortant. 2. L'évangéliste Sonny Kafuta Rockman, représentant légal entrant, a été élu avec ses 2 colistiers respectivement. Le premier, Bishop Félix Pognou, en charge des affaires ecclésiastiques. 2. Bishop Théo Mabila Madola, vice-président national en charge de l'administration et finances. 3. L'entrée au pouvoir du représentant légal entrant se fera en 3 cérémonies officielles suivantes. Premièrement, le sacre du représentant légal entrant comme évêque général. 2. Investiture solennelle du représentant légal entrant pour une passation du pouvoir pacifique avec son prédécesseur. 3. Remise et reprise. Point 4. Le représentant légal sortant, son éminence Albert Kankienza Monambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Pendant qu'il est en train de monter, sous vos applaudissements, j'invite le juge. Venez passer. Voici le vice-président Théo Mabilama. Il est bishop. Ce sont les 2 vice-présidents qui vont accompagner notre représentant légal, notre président national et notre évêque général. Est-ce que vous ne pouvez pas applaudir très fort pour ce successeur? Voilà, le gardien, le porteur de la houlette, le Monseigneur Corneille Tchanga, c'est celui qui accompagne le représentant légal, le président national et l'évêque général, l'évangéliste Sonny Kafuta Rockman. Quand il monte à pas épiscopal, sous vos applaudissements, bien-aimés.
dis bien, le moment attendu est arrivé. Sur l'église de Réveil du Congo, parce qu'elle regorge d'une grande population qui lui appartient. Sur ce, au nom de l'administration, au nom du ministre de la Justice, le ministre d'État et ministre de la Justice, Azarias Moberoa, au nom de l'administration de la justice que je prends acte de votre sacre et de votre désignation en tant que président et représentant légal de l'Église Réveil du Congo. Les procès-verbaux qui nous seront transmis feront foi. Je vous remercie. Pouvez-vous affirmer que vous défendez la saine doctrine conduisant de l'Évangile pour construire une nation modèle du royaume des cieux? C'est ma préoccupation par la grâce de Dieu. Acceptez-vous, en tant que garant de l'œuvre de Dieu dénommée Église de Réveil du Congo, institution confessionnelle, de prendre soin de toutes les structures ecclésiastiques avec bienséance et ordre? Oui, j'accepte. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you, nor forsake you. And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you, nor forsake you. Do not fear, nor be dismayed. God, our Father, we have come in the place to lay our hands upon your servant, the one you choose to be our leader. And now we come to join our hands with him to carry this big burden that you are laying on his shoulder. Lord, accept him. Make him to be a man power. And let him be obedient to you and to the church. Under his leadership, the church must be changed and grow in the number and in the quality. And this morning, we put our hands on him and we bless him, that the Holy Spirit would come upon him, and the anointing of the Holy Spirit will come upon him and fill him, that he will move according to the power of the Holy Spirit.
into anyone who come against him. Bless anyone who come humble before him. We thank you, Lord, and we recognize you for what you have done for us through this man. We thank you in Jesus' precious name. We ask you, and let us all say, Amen. Church, Église, voici votre évêque général. La remise des symboles épiscopaux. La roulette épiscopale sera remise à l'évêque général, président national et représentant légal. C'est l'archevêque général qui donne la roulette épiscopale. De l'RSC en tant qu'autorité institutionnelle et épiscopale. Il va lui faire porter le toc épiscopal. Religieuses qui sont venues ici. Il y a l'armée du salut, il y a la communauté islamique, il y a l'église kimbardiste. Ils sont venus nous accompagner dans cette grande manifestation. Ils sont avec nous. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes dans la joie car le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Amen. Voilà. Comme il ne peut pas saluer tout le monde maintenant, il y aura du temps pour le faire. L'église du Réveil du Congo est très bien organisée. Dans de telles circonstances, il faut que les fondateurs de cette église disent un mot. C'est ainsi que, pour leur prise d'acte de ce qui vient de se passer, nous invitons le révérend Bravo Yoka qui vient parler au nom des fondateurs et prendre acte solennellement de cette grande investiture. Cette déclaration annule toutes les dispositions contraires et elle est établie pour servir et faire valoir ce que le droit. Le membre fondateur
devanciers et qui devaient être présents. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que tout ce a élément déjà Jordan pense va aussi proposer biso. Alors je crois que tout le monde a moins le solo n'est pas là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'église Corps du Christ face na gestion ya mboka a commis a failli na mission na lelo n'est pas vers les années 70, 80, 90 l'église Corps du Christ, l'église de réveil na kati mboka na biso ezalaki na image mususu parce que toyebi je me rappelle na règne il y a le feu maréchal président Mobutu. Alors tozala na bandeko na biso neti ba papa ya boyambi ba papa ba bandeko kamba église de réveil tozaki na bazaki na batumi balo basangana ki bazaki place moko ezalaki le feu Aïdine Abala paix à son âme, il y a église Fipako Nzambe Malamu, donc ezalaka fait paza à l'époque, tozalaka pe na Mokambi, oh il y a ba église vient surtout ba KDC au jatwali komona lelo awa, o ezali papa Nabison Kelani Pata, au aza vivant, je crois encore longue vie à lui parce que patriarche c'est vraiment Nzambe a continué à combattre là. Alors bango bazalaka mibale o bazalaka déjà babanda ko sangana na si je ne me trompe pas je garde encore bonne mémoire ezalaka vers Chuapa na commune à Kinshasa des places au bango mibale bazalaka après mibale tango bazo sangana na bomoko bayaka ko kabwana lingi ko lobate ko kabwana o ke no mutoke koto o asolaka lisuste o comme contre makambo te mais zalaki par rapport ya likani sinenge mutu na mutamona ke sengela ki atambola alors bayaki ko kabwana oyo koto papa Kelani Pata akei kobunda pe kosala musala na Nzambe koto pe Aïdine Abala atikali pe na commune na Kinshasa abandi pe ko continuer kosala musala na Nzambe bazo continuer ko bâtir donc il y a tikali na église Nzambe Malamu otoyebi koto yo église KDC si je ne me trompe pas itikala koto yo protestante tikali koto yo c'est-à-dire totiki pe na bandeko mususu na côté mususu zaka pe na ndeko mususu aki kobima c'est-à-dire que tant ndeko mususu aki komezala ki révérend Jacques Vernon oyo ya ba la borne voilà ba la borne c'est-à-dire que bango nde bayambaka Jacques Vernon awa tant bayambi bawandi pe kosala musala ya tikala ki akendaki pe kosala pe côté mususu alors ba continuer ki kosala musala na Nzambe basali musala na Nzambe à l'époque ti ba komi c'est-à-dire bandeko mususu ba komi koyamba ba génération mususu bana na bango babandi koya na makambo etali bonzambe na makambo etali bonzambe il y avait pas assez de dégâts oyo tozomona lelo c'est-à-dire par rapport on a présent Mobutu de tikala koyoka te ke église ezala trop attachée na yemoko Mobutu. C'est-à-dire l'église restait dans rôle naé côté OEP politique et que ça la makamonango. Alors tu es côté kaka juste na temps ya Kabila le père en 1997. Alors tu vois bah en 1997 1998 c'est vrai il y a eu des gens au bandé qui briller bah ça là qui peut pas comme parce que tu es bien dans la campagne évangélisation mais ça bando sala mama kasi tout le monde a que côté évangile côté papa Aïdine Abala côté papa Kelani côté papa Jacques Vernon bande ko nyonso c'est-à-dire papa nyonso to bando sala musala bango na bana na bango o babima parce que tu as qui commande après vague il y a qui commenta vague mati plusieurs générations après tu kokota na général Sonic Afuta papa Mutombo tozaki ebele papa Mwanza to kuma ki mo ebele ba ki kobima après ba génération tu kokoma na vague makambe ya prophète ebele ba ki kobima mais aujourd'hui totika la moi muke na règne na temps oyo ya Kabila le père il y a Kabila le fils sénateur Joseph Kabila toye komona makambo oyo église ekomi ko sala parce que
nous toyebi que na ba émission mosusu l'église qui devait tout simplement kozwa ba message, l'église devait diriger les politiciens ou le dirigeant. C'est-à-dire l'église sengela ko tikala na ndenge na yango na ndenge ya mibeko ya bonzambe etikali et à chaque fois l'église ko banda komema ainsi dit l'Éternel et pas ya bakambi. Alors tu as qui komona ke makambo ebandi kota moi milinga milinga et c'est la soif qui mutunyo surtout alinga kisko akoma sko banda ko diriger mutunyo surtout akoma ki na posa ye azala au top. Mutu nyonso akomaki na posa yende babanda kotambwisa ye babanda komema ye soki ndenge nini et ezalaki propreté toye komona sko ekomi sko bandeko nde balobaka cupidité, c'est-à-dire plusieurs serviteurs de Dieu mutu na mutu akoma koluka sko bolingo mbongo ekomaki mwa ebele, c'est-à-dire mutu na mutu azoluka kaka keno ye azala au top, ye azala danger, ye akamba, ye amema nde toyaki okoma na makambo oyo. Il y a même des gens bakoma komima et pas président ba prophétie ya lokuta seulement peut-être pour Kabila za large, mais en principe ceux qui lelo Kabila lingi abanda kolba kino banda kokanga basali na nzambe ebele akokanga ebele na basali na nzambe. Alors to banda ko beta PCT toujours la keno ba serviteurs de Dieu aujourd'hui bakom baza ba faux. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas le souci de ces pays. Et aujourd'hui, les pays se trouvent dans un état chaotique par rapport à la prophétie na bango ya lokuta. Et il y a des gens qui ont même prophétisé que non Kabila kotikala. Ba les cap na ba émission au bazol ba pe que na ba émission pour na tina na kolba que non ceux qui Kabila allait quitter, ceux qui Kabila dauphin Kabila allait quitter, bango ba kotika Bible. Alors on se pose la question, est-ce que ba tika Bible était? Tout ça pour nani, c'est-à-dire peuple congolais azali naïf. Peuple congolais a commis mutumo sengeli ko sakana kanae. Peuple congolais a mutumo, c'est-à-dire que yo outi na yo, ceux qui outi wapi, oye na message na yo, oye na ngwe pas présent de la République, bobandi koko sa présent de la République. Et basal nzambe ebele bakomaki na kati ya vague oyo ya koni, c'est-à-dire ngapeni na boy atela kende ki pas présent ba yambaki, je dois faire un effort. Ngapena leka président ayambanga to solana et lelo makambango to koma komona ngo awa. C'est-à-dire que basal nzambe ebele bakosi toye komona prière ya nation ba ko organiser première édition, c'est le même serviteur wana et commis deuxième édition, c'est-à-dire que ba oyo ba organiser prière bazui mbongo et pas président de la République, bazui mbongo et pas ya première dame ba organiser prière. Jordan, aide-moi avec des photos quand même, il y a croiser ba prière ba nek organiser pour Namboka. Après qu'organiser prière on a équipe oyo emoni que no biso tolia quitté, c'est-à-dire biso to na commission ya bato basala qui prière on a. Alors je me pose la question, prière on ba ko adresser ngwe pa nani, je ne sais pas. Oyo ba lobi que tel ko ba o baso ki déjà mbongo tika to sala sous deuxième bato mso ba créer équipe na bango pe ba luki pe audience ba ya mami pe pas président lokola pe na mboka sénateur Joseph Kabila bande ko ya mané bato facilement. Maman Olive Koutou n'en parlons pas. Yekutu donc koyamba batu on ezaka tout petit problème ti lelo ayamba ba. C'est-à-dire batu baye to ça na prière boye nzamba la kisi biso boye, de gens qui viennent mentir au nom de Dieu, c'est-à-dire que batu bazoya ko escroquer mbongo na kombo na Yesu. Bazui mbongo ba pesi bango. Ba ke ba organiser prière. Toye ko tomber na prière mon côté ko za la organiser, que je dis toujours dit que Congolais azazo baté Congolais fungola ramisu, Congolais sengela fungola misu ata la lobby. Il y a eu une prière organisée. On a mis posé la question prière au bazo sambelanan. Bande ko na biso ya kimbangu. Ba kimbangis bazaki wana. Bande ko na biso ya ba pentecôtiste bazaki wana. Bande ko na biso ya comment on appelle ça? Ba musulman bazala wana. Bande ko na biso église des noirs bazala wana. Bande ko na biso église de réveil bazala ki wana. Bande ko na biso ba protestant bazala ki wana. C'est-à-dire il y a plusieurs confessions religieuses et il y a qui écoutent nini wana. Je me pose la question. Babanda ko sambela nzambe nini? Nyonso nini zaki prophétie au bazwa qui, c'est-à-dire nzambe message et où tu pas nzambe sengela il va prier pour la nation, nzambe yemuto à la kisi bango. Ba kena na stade des martyrs jour wana je me rappelle mbula et beta et panza bande konyo surtout. Prière pe salamate. Tout ça tout simplement parce que les gens par bolingo ya mbongo ba komiti na niveau ya koko c'est nzambe makam. Je crois que jour wana nzambe azaki d'accord na bango te. Ya wana panza ki bango. Alors toye koko tati na kati ya makam oyo. Le positionnement, c'est-à-dire position de l'église face
il y a des acteurs politiques face à des dirigeants et comme une position moko yassé parce que on ne sait plus qui faire confiance, croire à qui. Est-ce vrai tel avec la télévision avec pour un message ya nzambe parce que makambo toto bandango toto mona ka bundale sabanda ki awa otenzamba pesi un message oyo kuto avec après c'était mukuna nzamba pesi un message et après tel to kolanda. Alors tous on a nous émission une partie à émission si nous parlons le même langage que Jordan Panzu toyo kana nous ndeko Denilesi mutabandi marambo. Il a fallu quand même courageux, il a fallu à Bandata à l'Oba pour éveiller sous conscience à Batou. Et du coup, qui se sont mauvais, c'est Mouche. C'est lui qui se sent piqué, connaît l'affaire. Denis les lobby car Mbalamo Otomoni côté qui s'amine à réagir. Côté comme dans Facebook, va passer à mon sous hypocrite. Oh bah koki kolbi maboyete parce qu'on a courage on a collé quand la télévision te n'étant de quitter le col à Denis les bango le col bazar hypocrite bah utiliser kaka Facebook na bango va utiliser ba chaîne na bango YouTube pour natina na comporter droit de réponse pour ba répondre na préoccupation to na maram oyo Denis les salobaki. Alors suivons d'abord les images et nous allons nous retrouver tout juste après Tolana. Il faut monter zonga donc on a mon article au théâtre na yo toka na yo ndo lingi théâtre na yo sakana na ngonde o lingi to kota ma mususu après donc église na Moloko 87 ans 87 oui 87 ans na matete pour nous tous autant dans l'enseignement tout le monde qui a besoin vers la fin prophète Denis les oyo petit peu mboka ngilinga mala kala mingi te ba élection nzamba no bino ni pour mboka na yo bilo mo ngela na internet yo zo ki révélation de Chadega à yenda za président de la République. Batou bazo la nanga de près mais baloba ke Denis laissé assis là mais ce que vous la bimisika likam et tamboli monde entier ça dit que ba yebi que c'est le prophète na bango o balinga ke zangai malgré tout malgré ba laksa ngo temina yebi yango na yebisi batou boye ta ba stabiliser do fait parce que Congo mo batou monde entier ba ozelo kabila a to lembi il faut à opposer ngana epsi bango mena yeba inanga parce que biso yo parce que ngana passer légal ngana soutenir la légalité na répéter ngo chaque jour ata bato abuka nga liboko ngana ndimaka légalité tant que président Kabila ou président Azawana na ko soutenir eti mokolo oyo alongwe ce Félix en circulation caméra sur l'Italie c'est kandeni passer à l'opposition je crois né na on dimana bango un jour soka comme président à s'opposant. Mais neutre c'est ça non, neutre veut dire on soutient la légalité. Opposition c'est loko isobo et loko en place. Donc on a dit mais qu'on soutenir muto azobo et loko en place. Je les respecte. Nous soutenir loko en place. Oui. Parce que moi la majorité. On a le droit barola dans l'autre. Politique on a pas Félix barola dans l'autre. Est-ce que ngai nena zabona ko mona félicité? Pourquoi pas? Mais Azali, candidat, n'a mon été point. Azan de Gonabiso, Azan congolais, n'a mon été point. Mais je suis légal. Un prophète, un pasteur est là pour représenter la légalité. Oh, Batouba Pona qui bat Yoana. Oh, c'est une tendance. Nous n'avons pas Moukuna, nous n'avons pas pasteur Sony, le présidence, le vice-présidence, le minimum soutenir. Et c'est Koli est un problème. Bolier trop. Na tout nio. Nan ali akate. Nani oyo lelo na tuna ba pasteur fallait atteindre les 10 ma oboya jibe atteindre 10 min église bitu me bimate nana oboya papa likambo etali mbongo mbongo baboya osokanga ngai de les na zabuwe mbongo baboya ngote ese so bakabelinga mbongo na boya mbongo olie trop na te na le te na liane elo ni aolia présidence de l'eau président côté non to liaka te ce qui est senga que soutien mongezala na organiser le mona ba pesinga soutien et ça problème te est-ce que ça les sous na place nini soki ba soutenir ngai ndenge mo pe Félix a continuer la ngai ndepe caméra continuer la mo loko est-ce que na oboya ngata fali apesa nga na boya na ngate mbongo ba boya ngo papa yo ndemo za no boya mbongo même bateau bazo ganga na ba boya mbongo et belé bazalo loba baolia souté baolia
na boy na koloba yo ebi esika na koma mais na boy na pe biselo masolo mais na lobi mutu nyoso aboya mbongo te soki mbongo ezali na voie normale siko atokoma na ba élection nzamba lobi no nini prochain président azanani kala mingi to ngoba ndaba makelele no zaka nango na teva wa osaki biloko moko obataka campagne na président Kabila na 2011 obattre sous campagne nzamba lobi nini nzamba lobi no président mboke kende il faut to bondela parce que problème dozana ngo awa et ali ba plan B za trop na bato à gauche droite mais to bondela na décembre on a élection elekana parce que les batunions se basent dans le plan nzamba lobi nani oza président era oluba yango non bien bozana so asa nzamba loba nzamba TV yango nzamba lobi ba Félix ba Bemba ba Shadari ngana pesaka na pesa obosen na na digital na pesa ngo so pena batu ba bilité elinge kota na kati nde lero wana ngana ko ma pesaka par résultat pour na sali test na coupe du monde ben nza mazane na ba équipe té mais na sali moi test mo pour na tala so biloko ngo ezaka avant banda na pesa test ya France wana oba France nda gagner succès na comme na ngona Cameroun papa na comme nganga nganga no na testaki po nazongela kina biloko na nga wana soki ezaka eloko nzambe na santi kisa nzambe pas compter pour ça balle otemela mukuna balle te balle azalaka te otemela mukuna azalaka na balle te azalaka alongote nani pasteur mukuna aso sa aspect na ye aka mutare ça adam dans sa business yo boyeke ngwa te na lobaki nzambe azalaka na balle te mais le les a business na ye aso sa business na ye te papa asa me fa boko la pe banat bachar na bana minene balingi makama minene ausani kwa charger bango bana wana tu balingi bakamia minene bali bana na biso baza ba ambition trop papa so olukite moi ezate ausa business oluka na église te papa église ngo yozo loba o bato magoro do bazo benda bato nyoso na bato ba obimisa banyao siko yo muto ayoki sanganya kuna ke awe pa na yusuko sa donc il y a un problème de leadership na mboka nde moni choeza souté passer à sa business là botika est tranquille à sa business na équipe na wane affaire o soutenir ngo kwa mtafita ulonga na vita kuma mtarenesa nani yo ndo kumsafita te ngaza yo mtamta na équipe nationale après na kenai mtema pe même na moni baganya souté alors donc na lembi na comme occupé la équipe nationale na Europe na Montréal mais lokola mutananga longwe na comme Italie Hollande kuna na Hollande en Italie na raison na trois équipes bon na supporter à Paris Saint-Germain na Real siko po o wana mususu la comme o Barça bagaya tous les jours ngalinga bato baganya te les réunions donc en bleu donc pour na vanda bona télé na tala mo bloga ndengwana mais c'est bon mais ngai na yebi que ça G et à sport et à G nzama na katité mais à business dès c'est comme si tu as une émission na c'est pas le monde yo oui. Voilà, merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Je crois que là c'était la réaction à Toto Landa Negonabiso Denis Lessi ou Fungoli Maram il y a le bapo quand même bande ko belé. Alors lelo yango tozo le baké l'église a failli une mission nae. L'église ça il faut vraiment accepter. Malheureusement que nous avons des serviteurs de Dieu bande ko certains serviteurs de Dieu au bazar hypocrites, c'est-à-dire que qui n'ont pas la facilité il y a qu'à communiquer, la facilité de se prononcer quand il fait noir. Nous sommes basés na difficulté wana olé aloba eloko oyoko kipe ko sunga bandeko a préféré abomba yango ye aloba na ndako na yeke moni écoute j'avais dit ça mais tu avais dit ça mais oza ki courage à koloba yango te. Et aujourd'hui l'église est commis ko subir ce que par rapport à la politique parce que déjà ba politicien o ba monaki ba serviteur de soi-disant entre guillemets ba serviteur de Dieu o ba ya na makambo na bango Obaya na ba message etikala ko sala mateti lelo. Or toyebi na Bible quand est-ce que même le roi consultait le serviteur de Dieu, consultait le prophète. Le roi qui consulte
C'est-à-dire roi tant pas ko consulter aza na attitude moko boy. C'est-à-dire aza na considération, aza peine à respect parce que ayebi ke o aza envoyé de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Pourquoi? C'est parce que ils ont déjà c'est-à-dire les lots plus comment ça la matu vu, c'est-à-dire ils ont besoin bailler ils ont besoin bamonaye, ils ont besoin batiayeka, ils ont besoin beta peli solo naye. Alors tout ça, ça dérange. Je crois que vraiment ils appassi. Tout ça là est fort parce que l'église Ezwa ici quand on est évangéliste Roger Baka et le banango de konabiso évangéliste JF Fonge Mote na papa Tanguy Esika Bazali, c'est-à-dire le banango bango oyo par rapport na makambo zo salama ba lobité o ceux qui te continuer bo ta la place to keneko suka et tout ça ça dérange. Tout ça ça fait ce que et ça la ke batu mitu ezala bienté. Lelo tala makambo o ekomi ko sala malelo. Est-ce que basal na nzambe lelo tala moka place César? Qui est ce serviteur de Dieu? Est-ce qu'on peut encore croire à la plateforme? Tala la plateforme to komi nango. RC, RCC, RNINIO, ce qui RNINI, tout ça tout simplement parce que moutona mouta comprendre que biso faut tout ça la bloc na biso au Tokyo qui ne peut tout zoaper mon. Alors Tokyo ko zoa réaction il y a évangéliste Kiziami Nakibila, Jean Oscar. Si nous parlons le même langage que Jordan, tous ont fait réaction à na marambo et talimbongo. Et tout à la neni bango, mutuna réaction na et nous allons comprendre la position où l'église allait occuper les lots. Et l'église de réveil est aujourd'hui par terre. Moi journaliste à tout le lobby ne William Bongo basoni bakankena bakizamina n'est pas le bon na lobby amo na zone bayan ça dit qu'a confirmé que na biso peto William Bongo Kabila en tout cas na CPL d'abord na courage à Denis Lessi et on va kabiso a passer tout changer mais surtout nous tout changer il faut tout ba à solo vérité et on l'a tabac sous liberté mais je reconnais une chose donc la présidence va yamba biso va passer d'avoir tout au moins 15 pasteurs. Na Robima, va passer biso ticket, bango va tirer la Benelesi, na général Soni Kafuta, ba l'année biso na ba enveloppe, va passer na moto $1000, va passer pour na carburant. So va payer comme peut-être vite mais va passer $1000 pour na moko na carburant, va passer nyons na tout ça qui wana. Na limite que $1000 va to ba ki to lembo Kabila, même biso tanto ya marabato banda kuna biso mundima yo ko tolo ndeko yo ko talo passer $10, $20, faut ticket 1000 francs ainsi de suite, mais ça ko lembo ya Kabila te. Ce qui ndeko na biso deni aliambo, c'est vrai mo ka lobi ki va passer $1 million. Souvent qui a qui va faire le sud, qui nous va soin, tout ça, à quoi on dit mais particulièrement là, il a été bon à la. Et si Denis les s'il a des preuves que vraiment Tokenda ici comme va peut-être 300 000, 400 000, 500 000 à répondre dans la carte vidéo et puis tu vois bandé tu vois ça ma camion pour battre la sincère ma camion de Nicolas. Tant que ça n'a pas de basso. Tout là, ça va être sous la berté, tout là, ça va être sous ma camoté, qui est bango pe bazoa. Non, à la saison, non, ngaï moto tel, tokena place tel, to liambongwana. Et pour la deuxième fois, ils ont une manifestation, il ne faut pas ça là, tout ça, une réunion dans le bureau à passer, qui est Bosco Kindomba. Ma pesa biso, 1200. 1200, on les a qui a mis. $1000 pour la biso batuza dans la chaîne de télévision pour aller faire publicité il y a la prière oyo et l'ingaki pour ça na mboka alors ba foot na cette chaîne de télévision $1000 ba pesa $1000 pour la chaîne na télévision RTP ba pesa Denis les $1000 pour la chaîne de télévision ba pesa mo kuna $1000 pour la chaîne na ye ba pesa général Sony ba pesa 15 ba bazali la chaîne de télévision et après ba pesa na moto $200 pour la état de transport mais na éviter mbongo ya lobike business to lia mbongo ba tra biso 300 000 ba 400 000 ba 500 000 en tout cas so na ndoto na moto la ligue Denis Lessi soit la possibilité de répondre na lui et oui pour venir na tizamina et place bo to kenda ka to soit comme mbongo bo bi alobina batui makamizamina lobaki eza ya solo parce que tous en un moment oyo to tracer bantela na biso moment où to leki moto mo faire mettre vie en ordre tout tika ko samba kamndenge zali
Voilà, réponse à la personne d'Angouana, ou le Banaban Nzambe, non, c'est faux et archi faux. Personnellement, on a une cause attaque inframoté que ma cabine n'a pas à part le courant, à part le transport, on a outre le soir 2 fois au Baptiste Bisso. Mais je reconnais, Bandeko, par exemple, en Côte d'Ivoire, Bazaki na président Bagbo, Baliambo, au monde, Batonga Bandako, Batonga Baéglise, na Kena na Gabon, Bazaki na Bandako, na contact na président Batonga Bandako, Batonga Baéglise. Mais Mbongo Kabila pesa biso a passer à Congo Kinshasa. To kunda na mabele, to chango na nzete, to chango. L'église des réveils aujourd'hui, est-ce que l'élo investissement investiture, est-ce que l'élo Sonic a foutu à cause de la sous une force et à côté de connaissant que déjà Sonic a foutu avant que tu investiture on est déjà banda ayo kana souté. Sonic a foutu dans les oubliettes à Kenda. Kizami na kibila toyebi tangwaza manda peuple azwa atinda kineko akoma molobela peuple nous avons compris l'élo tangwa koma kaka tout et sili na parlement il est perdu complètement. C'est vrai, mais quand on a quand même croisade, mais après croisade, on ne sait plus parler du Kiziamine Jean Oscar. Il y a tant, on a dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. C'est-à-dire, les forces, on a les soucis. Peut-être dans le Paul Mutombo, il y a tout ça en église, c'est-à-dire, il y a tout le monde, des fois, il y a karaté. Et les autres, ils ont mis tout nanani oyo. Denis laisse complètement perdu puisque il y a après arrestation, avant que arrestation déjà Denis laisse déjà Zala qui déjà isola qui est déjà. C'est-à-dire il y a eu trop d'abus tout autour de la combo na yo Zala qui lié collé na combo na ça là que na crédibilité on a Zala assisté. Est-ce que les serviteurs de Dieu. Alors évangéliste Roger Bakaloba que Dieu va susciter. Je ne sais pas, nous pouvons croire ton nimelata génération ya sika ozoya to oekoya. Lelo l'église de réveil face na crise oyo Congo ezo traversé. Église ezo salanine, église ezo lobanine. To église c'est-à-dire ekoti na kati ya Pétrin moko tomoni ndete to mona évêque Aotiozala en fin de compte bon, il se retrouve dans la prison. Et histoire y église des réveils, c'est-à-dire force y a église de réveil. Je crois que papa qui est là, il faut baloba. Papa qui est là, je crois que c'est vrai vu aussi la force, na âge. Mais je crois que il faut baser le sous charge, il y a que zongisa. Bandeko nanzela parce que le lot tomoni, le lot même église de réveil et comme il casco, ba comme le positionnement. Et pas Kabila déjà toliaki. Siko et pas Fachi to sala nen. To moni lisusu même système mais ngana na message tu pas nzambe nganzambe bisinga boy ngana nzambe et lelo et comme ça dit l'église qui a failli une mission nae. Mais je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu vrais. Au batika li ko bomba nzambe, au bazo bomba bonzambe ti lelo parce que je sais même si on parle de faux, les vrais baza pe et belé et que nous allons d'ailleurs soutenir Bakendeli Bosso, Bamatali Susu, Koleka. Je crois que merci beaucoup Nabino surtout Bozu occasion ya ko talabiso, merci na Gédéon, merci na Jordan, merci na Bino Nyon surtout. Alors, Bozala et belé à ko s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, ko partager ma vidéo, faites des commentaires. Tozali wana pour Nabino surtout sa chaîne Nabino, Bino Nyon surtout au Botala Kabiso. Merci. Mingi na bino surtout en tout cas je crois que très prochainement tous à la sous dans un programme autour un peu qu'on revoir parce que déjà nous sommes de retour tout ça là il faut bien qu'on n'est pas encore en mesure ça là plusieurs émissions mais ne fût-ce qu'à ta moko et permettre biso quand même elongi na biso et les caral sous boyba quand même que o nzamba opé sa biso surtout bimisara pe yango merci mingi na bino surtout alors merci na leader lui merci na Jordan na Gédéon merci na ya Jani Sita ntunga putu banga michuri depuis Suisse-Irlande merci na un homme réglo encore merci na bandeko nyonso na biso nyonso to bazala ko soutenir biso oyo nani je crois na bandana na venanga c'est-à-dire le commandant en chef Blanchard Kadhafi moto moko bien
veille à petit naïe ou arti karabisoté, quel que soit le moment que Zalarana et Kaka. Merci, na véritablement femme d'affaires, Chouchou Natati, ma soeur. Vraiment, merci pour Nagnon Sotou. Merci à ma serviteur de Dieu Nyon Sotou, Bazotika Alain Maboko Nzami. Merci à ma servante de Dieu Nyon Sotou, au Bazo Sunga, va soutenir Alain. Merci à Bino Nyon Sotou, en tout cas, na Sabino, merci. Merci à Scouti Mara, merci à Mandeko Nyon Sotou. Alors portez-vous bien. Au revoir, à la prochaine. Ciao. Revois ma situation. Papa est salabika moi. Bato balobi nzambe nanga na lipongie basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimbali pamboli nanga na tato lelonga prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika mwa ekokokisama ntango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika mwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie dele ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours ya nolaki salabika moi revois ma situation yaya salabika moi ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo salabika moi yoponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jene priere papa nakomona eloko te salabika mwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango salabika mwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe Dieu a assez longtemps demeuré sur cette montagne salabika mwa yaya revois ma situation yaya salabika mwa epela koti bachene prière papa na lembiro kutuna moi na koluka elingi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki komi expire salabika mwa Kodefate kasina kodefisa Obakisi, tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi Olobaki, je serai renommé